Samiso Mokolmalelo po ya kosola na bino nini ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo makambo nini ya sika esili kolobama pe tokoyeba bongo na kolobelango Mokolmalelo ya mercredi 5 mars 2025 wana topesi bino lisusu mbote tango nyoso tokobaka na kokabola mawa na bandeko oyo bazali kolela bayeba kufeli bayeba bungisi bato kati na mabota mabango pe tozali bongo kotombela mobu molamu to pe joyeux anniversaire na bandeko bazali kosepela mokolo ya mbotama ya bango na yango bate tozali bongo kokoba na bino bandeko balandi ya masolo ya MLC nango bate Mokolmalelo tokoyeba na koyamba ba invité mibale kasi yamba kotalisa bino bandeko ba tokosola bango masolo ya mboka Mokolmalelo tokoyeba na kopesa bino na o etali sujet d'actualité ni de salma ki nguma makondi Kinshasa na ngambo ba province na etali masolo ya mboka ya Mokolmalelo pona yango bate Mokolmalelo moleki Tata Mokondekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ayebaki wana na koyamba représentant spécial ya Union européenne ayebaki bongo na kosola mambi matali sécurité na kati ekolo Congo démocratique elongo na technique ya koyeba na eno na kobalancer bilili wana yambo ya kokoba na masolo ya mboka Mokolmalelo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le Président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Bandiko balandi tozali wana kokoba na ngambo ba sujet d'actualité bokoyeba lisusu te premier ministre azali kolengele tourner na province ya Kwilu na ngambo ya Kwango pe Congo central na yango eslaki te Mokolmalelo moleki yabeki na kosola na ba président ya ba assemblée provinciale ya Bituka bina awanenguma makondi Kinshasa elongo na technique tokolanda bileli biye otiko solo na premier ministre chef na biso ya gouvernement
ayambi biso ba président ya l'Assemblée provinciale au Tozali Awa. Masolo na biso est tourné beaucoup plus autour ya communication ya chef de l'État au etali mobilisation ya ba population na biso face ya agression rwandaise. Mboka na biso eza attaqué tokoki kokanga maboko te. Il faut biso oyo tozali ko vivre na population biso ba élu na niveau provincial quoi boti koloba Assemblée provinciale est la première institution il y a chaque ville biso esengé to kita na terrain to mobiliser population loko la première ministre azokita premièrement na Congo central soka oti Congo central a okende na Kwilu c'est pourquoi bengi biso to solo naye pour que to préparer likambo. Bandiko balani na masolo ya mboka mokolo malelo to koko bape na kolobela rencontre ya mwana mboka Martin Fayulu ba kutana ki na mwana mboka Jean-Marc Kabundi mikolo mileki simana ye ko bimana boloko ya makala na ngambo ya sport boy bate sélectionneur principal ya Lisanga ya Léopard e ba ki wana na ko bimisa liste ya ba joueur oyo ba ko ba na kondongwana na baninga na bango yekolo ya Soudan du Sud pe Mauritanie na Italie 5e pe 6e journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ya zone Afrique groupe B na ngobe baté parmi ba joueurs ba kobeta to moni présence top retour il y a Cédric Bakambu on ezali bongo ba sujet d'actualité auto lengela kipo ya kotalisa na bino mokolo mwa lelo na ngobe baté na etali mama na likambo to pe sujet auto kokoba na kolobela na bokutanya mokolo mwa lelo etali mingi penza sortie médiatique ya président yakala école Congo démocratique mwana mboka Joseph Kabila ye ebaki bongo na kosola na bapandisango na école Namibi esika ye azwamaki pona kolobela mambi matali sécurité na kati école Congo démocratique pe tokoko babongo na kolobela likambo tali consultation ya bandeko ya Senko pe ECC pambate mokolo malobi moliki bakobaki na kosola na président yokolo Uganda ndeko Yoweri Museveni pe bakobaki na kokutana na ancien prisonnier ya Cour pénale internationale Thomas Lubanga wana masolo mai makolingela mokolo malelo na masolo ya mboka na bate mokolo malelo tokozala liboso ya babianga mibabale na loboko nanga ya mwasi nazali wana na mwana mboka Hervé Libotolo ya mouvement de libération du Congo et azali penza président national ya caucus de jeunes du MLC Grand Équateur mwana mboka Hervé Mbote mama Pauline Boyo esengo na biso ya kwembo mokolo malelo na sepeli mingi ndenge boyambi ngai na plateau Linzenga et puis na opesa mbote na ngai epa ya bandeko o baza kolanda biso précisément e bandeko na biso ya Est Goma Bukavu place nyonso ba rebelle banguna ya mboka o babengi bango ba Rwandais ba pays agresseur o baza ko nyokola bango ko boma bango ko beta bango mbote na ngeze pa na bango et puis tozana bango elongo même si a na Kinshasa total sine bandeko ozali wana président national ya caucus ya jeune ya MLC Grand Équateur boni sango ya lisango zali kokamba caucus des jeunes MLC Grand Équateur eza kotambola malamu mama Pauline Boyo ba nzenga ou soit ba bilenge ya MLC o bazana espace Grand Équateur o baza a na Kinshasa o bazana ba province baza ko tambola malamu pene na mopanzi na mokambi na biso o babengi président national Jean-Pierre Bemba Gombo et puis toza ko continuer ba réunion na biso de manière hebdomadaire toza malamu et puis toza ko continuer ko vulgariser message oyo président national abandaki ko tambola na espace Grand Équateur Grand Oriental na ba province misusu ti pona ko sensibiliser ba jeune ba kota na armée et puis bas à la vigilant par rapport à agression au Rwanda azako ko agresser biso bandiko balandi mobianga miami balé et ko zalawana mwana mboka Ben Chanal ya alternative 2028 a silibongo ko karmana nzela na mbouteille tebete kala mingi te ko komela biso kati na esika eye tokoko bana mwana mboka Hervé Libotolo ndeko uti wana kolanda bana ba kambi ya assemblée provinciale ndenge basola ki na première ministre kolonsa ma tournée azali kolengele na ngambo ya etuka ya Kwilu na etuka ya Kwango pe na etuka ya Congo central o moni likanisi yango ezali boni ba tournée ntango nyoso bandeko ba ko se déplacer na misolo ya ekolo likanisi ya mwana mboka Hervé Libotolo ezali boni. Merci mopanzi sango to sepeli ndenge bango ba ndimi mokonzi wa mboka
président de la République Fatih Beton appelle sa mot d'ordre na sima na ngonde balanda. Toza ko sepela mingi soki baza mobiliser bongo. Mais ba activité ou soit ba action boezaka mingi ba action spontanée. Likambo soki komeli biso na mboka, exemple ndakisa malamu oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba azwaki, azelaki te batinda ye. Atamboli partout na sima na yango nde mokonzi ya mboka félicité. Bon, kokamwa mingi ezake pona kokita na mama mokonzi oyo babengi chef wa gouvernement, il faut ba mobiliser ba président de l'Assemblée provinciale, ba mobiliser recette ba mbongo ya l'état pour la kokita na ba province oyo euti kotanga mato euti kolanda ngo wana eza eloko moko ya malamu mais eloko musu toza koloba mais soki biloko ya bongo eza basangisi kaka mbongo na mbongo wana oyo kokende na sima nango okoyoka kaka mission officielle mbongo wana ba frais de mission wana ba biloko wana ekoki koza pe malamu basangisa mbongo wana ba pesi bandeko na biso ba wazalendo na FRDC o bazako bunda nuit et jour pour na intégrité territoriale to sepeli malamu mingi bongo bon toyebaka ke leadership nde yangwana lokola moto moko abandaki ba misusu pe baza kolanda mais ngai soki kopesa longoni mingi na kopesa mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo parce que azelaki mot d'ordre te akitaki na ba moyens personnels azokita ko banda ko baluka boy ko kende boy a mobilisaki population te a mobilisaki ba gouverneur te mais yango lelo bandeko nyonso bakomi bon toyebite bato misu baza koloba ngona banzela ya réseaux sociaux qui ekomi opportunisme kaka ndenge tata mokambio ekolo Fatih Beton alobaki ke a félicité mwana mboka Jean-Pierre Bemba na bandeko misusu bato nyonso bakomi kokita bon ndenge bazokita wana motuna ezali boye bazokita na bambongo na bango na pochi to bazokita na mbongo ya l'état mais soki bazokita na mbongo ya l'état wana eza ba dépenses inutiles bambongo wana lokwa baza na souci ya bandeko na biso babunda na est basangisa yango batindela ba soda batindela ba orphelin batindela ba o baza ko souffrir kuna na place ke ba dépenser mbongo voilà un peu ma lecture mais eza eloko moko ya malamu ba respecter mot d'ordre ya tata mokonzi wa ekolo oyo alobi ke bokita mais bozelaki kaka ba pesa ordre. Voilà. Ndeko Hervé alingi otalisa te bandeko nyonso bako kita na ba province baza kolanda initiative ya Jean-Pierre Bemba. Baza kolanda initiative ya Jean-Pierre Bemba Gombo parce que Jean-Pierre Bemba Gombo makile gangaki. Atali ke o babengaka mboka intégrité territoriale eza menacée. Eloko aliboso esalaki nini atelemi azelaki ba pesa ordre te. Lokola azali patriote, lokola azali moto oyo andimaka teke mboka eza menacé azaki na bolingo ya mokonzi ya mboka apprécier biso jeunesse alobi ke soki lelo toza na Fatih lisusu te toyebake totikali ba esclave à vie yango moni plus de 100 000 jeunes baza enrôlés okomona plus de 50 000 jeunes na espace Grand Équateur bandimi et puis asukaki na Grand Équateur te atamboli na ba province misusu. Pourquoi? Parce que azalaki na bolingo ya mboka azalaki na bolingo ya président de la République parce que banguna ba Rwandais baza ko menacer non seulement le régime qui se quede mais baza ko menacer mboka mais ba onyo so baza ko landa baza ko respecter des mots d'ordre au président de la République ya pesaki mais baza na esprit patriotique minité mais to encourager bango les initiatives ya bien bazo kita ko kende na balix mais moi mboka tambola na balix te. Voilà tokolo ba vérité tozo na posa ya bomoko mais tokolingaka te ko vivre pe na bato bazangi pe bosembo soki bosembo ezali ndako eza kozika batalaka bao bayaka na mai batalaka bao bayaka na mabele batalaka bao balongolaka biloko ya valeur mais bato bayaka koyiba to sepelaka na bango te ngai na sepeli ndenge baza kokita baza kolanda initiative ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo parce que c'est un nationaliste c'est un patriote azaka motema munene te lelo yango yo mutu nyonso akomi okomona na ba cabinet ministériel okomona su batu te batu nyonso bakiti on dirait ba ke vacances parlementaires parce que bayebi ke président national na biso ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki ba risque soki esimbaki te bango balingai bakita te. Première victime lingeke zala Bemba Bemba kendaki boye azongi boye mutu azalaki pembeni ya mokonzi ya mboka ezalaki Jean-Pierre Bemba mais lelo yo mutu nyonso azana nzela mais Bemba vandi kimia mais tangu ba risque il était le seul ya kozwa ba risque ya kokita na place oyo bato bakokai kokita te longo ne pas mwana mboka Jean-Pierre ba bazo kita pe na batera ezaka pona bolingo ekolo pamba te ba bazo kufa pe na este kuna baza pe kaka bandeko na biso ekolo Congo démocratique bolingo ya ekolo ezalaka de manière volontaire ezalaka teke batinda
Oso comprendre ndeko na ngai tozalaka vérité tozalaka na vérité ezalaka te opportunisme lokola batu bayoki ke gouvernement ezobima lokola batu bayebi ke gouvernement d'union nationale ezosalama bongo sikoyo lokola mokonzi ya mboka bon ngai sepelaka na franchisme ya mokonzi ya mboka en tout et dans tout c'est un bon communicateur alobi na miso na bango abombi te abi je félicite bandeko na biso oyo babundi bazelaki te na telema na loba na pesa bango mot d'ordre mais après maloba wana talatiko sikoyo ba o bazokita bandeko bayimaki babi chef de l'état kumisi kaka bandeko Équateur atangi Jean-Pierre Bemba atangi Jean-Pierre Iliao atangi Guy Lwando poni ka bandeko Équateur bandeko pe bayimi parce que baza sincère parce que baza na bolingo ya mboka soki oza na bolingo ya mboka te oza na bolingo ya mokonzi ya mboka te parce que mokonzi ya mboka azali symbole ya unité nationale tangu bandeko na biso ya espace grand Équateur bamonaki ke mboka eza menacé bakolinga te bakende kozwa permission et pas ya président de la république il faut ba manifester no bolingo na bango lokola kulutu na bango le premier notable Jean-Pierre Bemba a telemi bandeko ne ya mibale pe balandi osomona baza ba toyo il faut te féliciter bango et puis basuki wana te président Jean-Pierre Bemba akeiti na Kisangani akeiti na ba côté oyo na côté ya nani ndeko batata ponyo akena na bango nyoso wana tambole akei bandundu aso préparer kende partout parce que ezaki makile gangi yango o balandi sikoyo 8 to compétila bango maboko po balandi pe initiative ya mokonzi ya biso ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo to landi wala tata mokonzi kolo na Italie agression rwandaise diplomatie zali kokoba chef de l'état yambaki représentant spécial ya Union européenne pona kolobela makambo Italie bitumba na est kasi bitumbango batu bakokufa mikolo nyonso ndeko Hervé bino na ngambo MLC boza komona likamo ndenge nini mais surtout que ba jeune pe bazé belé na parmi bato bakokufa lokola jeune okolobani merci diplomatie za ko simba te diplomatie eza ko simba soki diplomatie simba kite mwana mboka Pauline Mboyo lelo nanga alingaki alela te lelo Kagame alingaki alela te lelo oyo na ebite to ko aborder likambo wana ndeko Kabila alingaki aloba te parce que biso to yebaki eke alobaka te nzoka azalaki na maloba ya koloba te yango moni diplomatie eza très agissante yango moni lelo ba corps diplomatique bazako ye pa ya mokonzi ya ekolo pona bayebisa ye pe alobi boye omoni eloko oyo soki ezali ke esukaki na minduki Rwanda alingaki kondima te ke azaki pays agresseur mais tala mayele oyo mokonzi ya ekolo atiki bango bakoti na sima na yango babilili eza kolakisa ke bato baza koboma eza ba Rwandais lelo yo mokili mobimba je vais vous faire une petite révélation na niveau États-Unis ba mindele oyo basali marche pona problème ya Congo ezali parce que ba moni ba militaire rwandais na espace Goma na espace Bukavu et consort soki ezalaki bongo te balingi basala kaka ba jeune na bango ya mayele mabe lelo yo je vous dis la diplomatie est en train d'avancer de manière très forte. Mais qu'est-ce qui fait que makambo bitumbezo kitate zo senga ka dialogue te yango senga lisolo te non makambo zolo basala ka dialogue na munguna te les pays oyo eza ko agresser biso ezali Rwanda nous sommes agressés soki tozaki agressé te balingaki ba tomona ba Rwandais te na Goma tolingaki tomona ba Rwandais te tokosala dialogue na pays agresseur ndenge nini na ba toyo ba marionnette o baza ba congolais o ba chef de l'état alobaki likamba bomoko tomoni pe kuna rapprochement ya ngambo opposition mwana mboka Martin Fayulu bakutanaki na Jean-Marc Kabund bomoko ngo ya mwana tomoni ebandi penza po masolongo pe ke liboso kimia pe kota na mboka mais oui na soki okoloba eloko wana nga na kosepela tango na monaki ndeko Martin Fayulu na ndeko Jean-Marc Kabund baza esika moko na sepeli parce que ba comprendre le sens ya patriotisme ba misusu ba boyaki mais bango ba vandi bazo solo la pona ba yeba ndenge ni ba rejoindre ndeko na bango o bazalaki na ye na opposition ndeko na bango les vrais congolais o lelo aza mokonzi ya mboka attendre bango loboko yango yo mona lelo ba vandi bazo solo la toka mwate na mikolo mizali koya ba congolais ya solo soki ba koti na gouvernement d'union nationale pourquoi parce que ba comprendre que soki lelo
Congo ekei na maboko ya bapaya na bango na biso tokozala baumbu ya Rwandais. Ils ont compris et tozo félicité bango to yebi ke ndeko Martin Fayulu na ndeko Jean-Marc Kabund bazala ka ba nationaliste bazala pe ba patriote. Le fait ya ko sangana ezali idée oyo naza ko rappeler oyo déjà mwana mboka Jean-Pierre Bemba andimaka depuis ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi apesaka bango loboko avant création ya union nationale ya union sacrée. Alongwa ki gemena yaki a comprendre ki yango moninga na mona na benga ka mwana mboka Jean-Pierre Bemba prophète national. Pourquoi amona ki danger o ya FCC cash nde yango andimaki koya kosunga ndeko na ye Félix Tshisekedi nde yango moni pe lelo bandeko na biso ba Martin Fayulu na ba papa Jean-Marc Kabund bavandi bazo sangana wana po bayebi ke ba congolais ezali kambo ya mabele ba ko rejoindre mona mboka Félix na mwana mboka Jean-Pierre Bemba ba sangana ba solola po na mboka ba sala bloc contre ba nguna ya ekolo nazo féliciter bango baza ba combattant ba comprendre que lelo soki mboka kei bango pe ba ozana sengote ba ko kende pe ba exil bako kende exil parce que ngana yebi mwana mboka Martin Fayulu za combattant akondimate ba Rwanda ba maltraiter ye tangu ba Rwanda pe balinga bongo te bakolinga ba maltraiter ye ko simba te po azala mauvais souvenir mwana mboka Martin Fayulu za mauvais souvenir ya ba Rwandais régime ya ba Rwandais awa ba beta ye sugar ana mutu bakotisa ye bakanga ye lokola taba a comprendre ngo yebi ke likambo ya boy akolinga te ezonga soki ezongi ekozala pire que période wana Hervé Libotolo yambo kokota na masolo na bozindo masolo mokolo malelo to mona ki tata mokonze ko la siliko pona professeur Désiré Kasmir Eberand lokola chargé ya consultation yambo te gouvernement ya union nationale et Salema sangongo boyamba ki yango boni qui consulter qui n'est pas consulté eloko outi ko loba eza eloko malamu mokonzi mboka le fait ça ko désigner conseil spécial en matière de sécurité ayebi le pourquoi ayebi déjà que soki atende ko Eberand wana akozala capable ya ko atteindre bandeko Martin Fayulu bandeko Jean-Marc Kabund bandeko ya opposition bandeko Denis Mukwege bandeko Matata Ponyo bandeko na biso ya ba vrai ba opposant ya RDC ba ya ngonde limboli ko bima ya Jean-Marc Kabund na boloko ko bima ya Jean-Marc Kabund ezali pona makambo ya dialogue ou soit consultation te ezali makambo justice azui décision abimi soko tali yango malamu okomona ke ezalaki basalaki recours nde abimi pe ko bima na ye soki yo na ngai to sepeli na ngote ekozala lokwa to zana bolingo na ete ngai na ko sepela na ko bima na parce que ezali pe sens ya unité nationale ko bima na ye okomona bandeko mukebai bakolanda bandeko se kuni na ba o misusu ba ko bima parce que basi babimaki babimi déjà ezali esengo monene parce que mokonzi wa ekolo a comprendre que ba oya e bandeko quel que soit le problème il faut les gracier ou soit qu'on libérer bango de manière conditionnelle mais bandeko basusu balobi ezali grâce présidentielle te non grâce présidentielle et salamaka mais ce qui ezali ezaki azali ko répondre na ba critères ya grâce présidentielle te et ça m'a bête bon siko loko abimi na justice na bisoti qui est le magistrat suprême eza ka mokonzi wa ekolo eza bandeko basusu baboyi yango ba boyi eza mabete mais est-ce que abimi to abimité abimi parce que akotisa ki recours on appelle et puis justice a sali atali yango ti abimi sie wana ezali indépendance ya justice mama mopanzi okolo ozala te molobeli ya bato baza kolinga bakongole bakabwana mpona bango bayeba kopénétrer biso ngai na sepeli initiative ya conseiller spécial ndeko Eberand il faut à consulter ba classe politique nyonso pona ayeba komemela mokonzi ya mboka vrai rapport yango wana tozomona ba effet ndeko Kabund na ndeko nani ndeko na cette kikuni bango nyonso bakosangana ako consulter bango ezate que consultation ko za médiatiser te ezali de manière diplomatique tokotala d'ici là ba effet komonana na kati na yango ndo komona tango ba congolais ba kosangana monguna ye moko akokite mboka parce que mission principale ya gouvernement ya union nationale ezali ya ko éradiquer définitivement monguna na mboka oyo
Tout ce que ça n'a moi actualité moquée, Premier ministre a été bon lancé campagne nationale pour nous sensibiliser les jeunes à l'Ikambotali côté la corruption na kati ya mboka bisika so bazali na makambo so ba ko sala babo ya l'Ikambotali corruption yo lokola mokambi ya ba jeune boko ba jeune na kati ya mouvement de libération du Congo malobano ezaboni est-ce que corruption na kati ya RDC l'Ikambongo elobami pe mbula na mbula ezali tote likambo ya corruption mama Pauline Mboyo tozwa ngo lokola nzembo te tozwa ngo venant na sens moko posé corruption e banda kala ndenge babanda ikoloba kasi monguna ya mboka soko landi bien mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo alobaka ngo na Sainte-Thérèse awa alobaki cancer moko ekoti na mboka na biso soko yebi olandi video na bien ezaki cancer ngo komo na ngonani corruption pouvoir il y a 18 ans et même qui corruption parce que à travers corruption muto ako se forcer te yango na pona ko éradiquer yango esengeli d'abord kozwa bakambi bato ba telemelaka corruption omona bato balingaka facilité te okoki koloba ba jeune ba telemela corruption oui to côté la corruption mais avec quelle gouvernance quel dirigeant okoki kozala ministre yo ministre pona okota okoma ministre okoti na nzela nini yo ministre okoti na nzela nini yo mandataire okoti na nzela nini soko okoti na nzela ya corruption yebake okotele la corruption te pona corruption ezala il faut bo reflecter ba mikonzi ya mboka bazala bato yo bazali non corruptible bato bakotelemela coulage ya recette bato bakotelemela bakozala sévère par rapport ya bakanyaka ya mike corruption ezali pe malamu ezali ko préparer salaire ya bato corruption ya malamu ezali pe ya ko pesa bato ba prime na bango corruption ya malamu pe ezali ya ko futaka ba agent ya l'état na makambo malamu pona ko telemela corruption mais tango yo ko telemela corruption biso to yoki ke yo bimi kuna na mboka obimi pona okita ba Congo okei kuna osangisi bato opesi bango mbongo wana ezapeli corruption passive eloko ya malamu ezali méritocratie soki lelo to kei na ba niveau ke mutu po akoma ministre il faut à mériter mutu po akoma premier ministre il faut à mériter mutu po na abima député national provincial et consort il faut à mériter d'office corruption kozala éradiquer de manière automatique pour tout le monde qui à travers campagne de sensibilisation no ya lutter contre corruption ministre de la justice a donné parole pour la création il y a parquet financier pour permettre améliorer la répression, il y a des crimes économiques. Moi, je Pauline Mboyo, na kolinga na respectaka ndeko Constant Mutamba malamu, aza pe jeune lokola ngai. Idée na ezel malamu. Idée na yenga na komona eza malamu te. Pourquoi? Ba instrument juridique nyoso oyo koki kokanga. Ba miyibi ya denier public ezali. Comment go kenesu na parquet financier. Ye moko yaki asali o babenga ba état généraux ya justice. Il faut continuer na yango à travers état généraux ya justice corruption ezana kati ba problématique ya corruption akende nango pono ye ba corruption eza pas cité mopandi nani ndeko Constant Mutamba kasi kende kaka na ba administration kende kaka na ba parquet kende kaka na ba ministère eza simple mbongo ya ba enseignant otuni mbongo enseignant ba futa kié il faut ba futa 100 000 francs ba futi enseignant 40 000 francs et bandi boni enseignant azwa 40 000 francs mais c'est simple mutu azwa ki 100 000 francs bosuye bokangie botiena maboko et sengeli que o créer parquet moko ya mpanzi wana za musala IGF azako sala mosala ya IGF omoni sika IGF asuka IGF asala ka ba dénonciation nyonso IGF asuka te po azo sala musala non kosuka na eza pourquoi IGF asuka kana dénonciation IGF soki asali ba enquête na eti esili abimisi rapport tango ko bimisa rapport esengeli sikoyo o babenga bango ba magistrat ba ministère public ba se saisir d'office na dossier o IGF apesi bango mais sikoyo esuka ka ndengeni IGF tango abimisi dossier koto bato batani bango toyebi komo na bango monsieur Kingandi papa Kingandi ministre Kingandi mandataire Kingandi na sima nango omona ye na sima nango kuna amibeti tolo yazali mutu ya pouvoir yazali na relation telle
il y a une relation tu n'as pas ça bisezate et si asuki et comme kaka ba report en report ministre de la justice a sali combien d'injonctions il a donné combien d'injonctions et pas banani ndeko ko bossa te dossier ya justice ezali kamangonga ezali likambo ya ngonga kasi ndeko ezali likambo ya ngonga nyoso balandela ka malembe mais ce qui est kolandela malembe pourquoi on crée encore un autre parquet ce qui est kolandela malembe pourquoi on crée encore un autre parquet cela veut dire d'autre part il est limité ce qui est limité problème ezali kozwa ngai bon excusez je suis jeune dans le vérité kozwa ba dirigeant trois années que dossier à Bukanga Lonzo et procès dans reprenant kilobi non mais ekozonga lundi est-ce que bosani ke na Bukanga Lonzo wana bango les anciens détournés ce sont eux qui deviennent les sénateurs ce sont eux qui deviennent les députés nationaux et provinciaux maintenant et par la bango kuna ils ont les règlements d'ordre intérieur na sima na bango kuna ils doivent se protéger mutuellement ezaba club na bango mokonzi ya mboka kobeta sete ya malamu ezali bato yo babengami ba ministre bato babengami ba mandateur bato babengami ba conseiller na présidence soki ya solo justice alingi azala libre ba se libérer na justice parce que ce qui est comme on a mutomoko azwa na dossier ya justice ce qui est comme on a na simanango comme on a kaka ministre azana simanango mandataire azana simanango ce qui déjà bango balongwe na simanango justice ko senga susu te ministre de la justice a créé parquet moko ni peut-être ça te mutu na mutu sa musala na ye mutu na mutu sa la musala na ye principe ya séparation de pouvoir to ezali comment na pouvoir judiciaire et ko sala musala nango na mukuse pona ko silisa corruption ezo senga ni na mukuse penza poto kota na sija mokolo malo ya ko débat ko senga ezali kaka batika justice aza libre justice aza libre te ce que justice aza libre pouvoir judiciaire et vani na kwena yango pouvoir politique o babengi pouvoir exécutif ce qui otali pouvoir législatif ezapela mopandi nango mais pouvoir législatif et yaka et se mêler d'une part na pouvoir judiciaire côté au pouvoir exécutif et moko se mêler au komona wana ministre de la justice et moko pe aye na moi ba excès de zèle nae or en principe il est en train de réguler les actions judiciaires mais ba mettre à ba action publique ezali ba magistrat du parquet mais bango pe bazaka mo limité problème eza sérieux eza que ministre asuka na pouvoir judiciaire pouvoir exécutif batike la ba mettre à action publique musa na bango eza te ke kopesa ka ba injonction sur injonction na simanango obimisi parquet libanda eza na tina te wana ezali ko patauger je pèse bien les mots aza ko tamba libanda aza jeune toza ko féliciter na spectacle aza ko sala oui azo sala ba spectacle mais eza vraiment spectacle c'est trop fort non mais musala na non ba spectacle azo sala parce que bandaki ti lelo na ebiso vérité nous n'avons pas vu du concret on est exact engagé ndeko Hervé ceux qui n'a posé question bato ala nanga wapi peine de mort exact spectacle était lelo to eli dossier ya peine de mort bandeko bana masala mboka wana boza kolanda mobenga mamokolo malelo mwana mboka Hervé Libotolo ya mouvement de libération du Congo oazali ndeko tozali kokoba na ye mokolo malelo na nzela ya masolo ya mboka Nathalie Saki bino ne bandelité mama na likambo to PSG o to koyeba na kolobela na babianga na biso zali likambo tali sortie médiatique ya chef de l'état ya kala ya RDC Joseph Kabila oyo azalaki liboso ya bapandisango na ekolo Namibi ya pesaki makanisi na ye non Italie situation topé agression rwandaise et pas wapi bandeko bazali kokufa et pas wapi ba mama bazali violé et pas wapi makambo ya mabendenge na ndenge ezali ko salema wana ndeko kosunga biso na bilili Italie mwana mboka Joseph Kabila kabange ndenga soleki na bapandisango ndeko Hervé Libotolo koyoka chef de l'état ya kala ya talicité pona kimia ezonga na ngambo ya est sengeli bongo ko retirer ba armée étrangère yango ezali nde pa ya liboso pote kimia ezonga na este ya RDC. Merci mon pandisango ngai soki ndeko Kabila président honoraire ya République démocratique du Congo ayoka ka sonité ngana ko yebise ayoka soni ya bimimba liboso te abi o eza deuxième fois mbane ya liboso abimaki alobi makambu M23 na AFC baza ko sala ezali droit légitime baza bana mboka alobi yango
ba wololi mokili mobimba nde ayoki soni ayeko ya a se contredire o balobaka yango perte ya vitesse bato français aloba armée étrangère équité. Oh mais armée étrangère okite ndenge nini yende ko Kabila akumisi ke eloko oyo M23 na AFC baza ko sala ezali droit légitime mais yesiko ya kozonga lisusu akei lisusu alobi armée étrangère équité mais azako se contredire yango moni na lobaki de l'entrée de jeu que azalaka na eloko ya lobaka ayebaka te eloko azoloba ayebi eloko azoloba te parce que ayebaki eloko azoloba akoki koloba boye te mais ye eloko biso ba congolais to bana ekozela mingi ezalaki a se justifier na makambu oyo tata mokonzi wa ekolo abengaki ye ke azali patron ya M23 mais ye abeti yango kara mokonzi wa ekolo président de la république ya lobi ke ndeko Kabila azali sima ya M23 ya beti kara ye ki kara na ye ezana makambu ya solo na makambu ya effitilité yenda ye alobi armée étrangère équité mboka mais eko kite ndenge nini yo za sima na yango d'après ba propos ya mokonzi ya mboka yo za sima na yango yo lisusu lobi lisusu na première sortie na yo ke eloko M23 aza ko sala ezali droit légitime ya ba congolais bakomi ba étranger lelo ndeko Kabila oyo kasoni et puis asuki lisusu wana te mwana mboka alobi ke akomi na posa ya kozonga na pouvoir alobi aza prêt à servir mboka na ye parce que akambaki école pendant 18 ans ndeko Kabila c'est pela parce que ba congolais selon ndenge bato babengaka bazalaki naïf ya kondima yo ozala président na mboka oyo nazotala yo video yo bakatango batindela yo ndeko Kabila c'est pela parce que ba congolais selon ndenge bato ya ba bikolo misusu babengaki bazalaki ba naïf pona yo comme président ya mboka oyo pona bino likanisi Joseph Kabila no Italie situation est eza malamu azata na mawa ya bato ya est te soki azana mawa ya bato ya est kasi ndeko na enanga oyoki te na histoire ya monde ancien président ya CENI o babengi institution d'appui à la démocratie akomi rebelle président honoré ya république o yabima na constitution ba cité ye et pas ya successeur na ye ke azali sima ya rébellion peut-être ba propos na ye ezo justifier ke azali sima ya makambo tata moko mais oui ayeko réaffirmer maloba na ye ya liboso ayeko réaffirmer ba allié na ye ba Rwanda ba quitter mais ba ko quitter ndenge nini yo osila ina bango te il faut yo osila na bango yo ndeko Kabila il fallait osonga awa oyebisa biso affaire mobondo il faut songa awa oyebisa biso affaire M23 ya bima wa clandestinement tala ke na niveau ya président honoraire azo quitter mboka clandestinement ndeko na ngai est-ce que toza sérieux makambo tozo solo na pona mboka jeunesse na biso est-ce que baza informé que kobima libanda ya mboka il faut respecter ba norme li azali aza sénateur à vie azala na autorisation de sortie azala na à respecter ba processus sinon ça kobima mais abima clandestinement minga zawana soki a dit Abeba et soki a Afrique du Sud est-ce azalaka muto azongeli via azaba na mboka akozonga na kati ya mboka eloko moko ko empêcher te ya bandaki kimia donc malobo ya lobby est-ce que ya compatir na bande kwa est a compatir na bande kwa est te ko balobi kimia ya Joseph Kabila ezali pote azali suna bokonzi te atiki espace na bande ko bako kamba basala musala na ba siko ayoki posa ya bokonzi ye selon ye nazo biso nzambe aza monene yango moni biso ba congolais to sambela kapona mwana mboka Félix Tshisekedi selon Joseph Kabila akanisaka ke le fait ya ko quitter pouvoir kotikela ebonga mwana mboka président de la République Félix Tshisekedi président ko sala 3 ans te mais azalaki surpris président de la République Félix Tshisekedi a sauté Bamabaku mikakatano nyoso yo mwana mboka Félix Kabila Kabangi otiela kiye bo sali coalition FCC Cash
oumeli 9 mois gouvernement bimakate osali nyonso pona a échoué na mandat na ye esimba kité na suka nango otindi pate na yo nanga pona abundisa abundisa ba congolais na suka nango moni ke nanga za échoué na diplomatie non ndeko soko moni Kabila lobi lelo ezali parce que conseil de sécurité est condamné le kuta ya ndeko Kabila na bandeko na ya Rwanda ko bandeko ya Canada pe bazo condamner Rwanda mais oui exact na yebisa yo le kuta ya kambango vérité yango na na zoloba il faut nous les Congolais nous avons l'obligation de protéger le président de la République parce que lelo yo soki Félix Tshisekedi mboka na biso eza menacé parce que Félix Tshisekedi aboyi kozala mwasi ya ba Rwandais ba Congolais ba yeba yango parce que aboyi ko signer ba accord au Kabila signé en 2012 na ba Rwandais makamba kolobana exactement engagé ngai na zolo ba yango na bandela lisusu soki lelo mboka na biso eza menacé parce que mwana mboka Félix Tshisekedi aboyi kozala mwasi ya ba Rwandais aboyi kondima ba accord ya lokuta contre RDC soki otali lelo mbala liboso to mona rebelle azobunda pourquoi na biso eza ya solo rebelle azobundisa mboka azwi Goma o meto négocier azwi Bukavu o me yazo linga to négocier te mais yo lingi ko uzwa pouvoir mais yaka kasi zwa pouvoir yo comme lisusu soko zwi mboka moko o me il faut to négocier rebelle azon senga négociation mais alaka ke soki gouvernement d'azali défaillant ndasengi négociation et pas rebelle mais rebelle ndeko na linga bisa po na biso ke so engagé nga banda mwana mboka Félix Tshisekedi aboya ko négocier na nanga alobi bango bazaba na bitinda ya Rwanda bango bakoma ko réclamer négociation akoma goma oh mais nous sommes prêts pour les négociations oh mais yo ko négocier ndenge ni yo yepona o libérer mboka kasi avancer ya kati Kinshasa na simanango lokola conseil de sécurité communauté internationale ba condamner Rwanda ba sanction yango deza koya yongo omoni vie kara akomi koloba bozalaki batali boso ya koloba ke Joseph Kabila lobaka te depuis longa bokonzi ya kipaka makambo le kana mboka te lelo yo azwi maloba boningo babikele lisusu non ndeko naebisa yo mopandi sango bino il faut bosunga population Joseph Kabila lobaka te pamba te azana maloba te azana maloba oya koki koloba te yo moni te ke awe toucher ba intérêt na ye ya RC na nini au moins te ke alobi ke za droit légitime na simana yango ote ba kité ndeko Kabila yoka soni parce que yo soki lelo congolais azana ba condition ezali yo ozali le seul président au sali 18 ans au tikeli biso mboka par terre nazo asime yango au sali 18 ans na pouvoir au tikeli biso mboka par terre au matisito ya tribalisme au matisito ya assassinat yango to banai ko rappeler lisusu ndeko yo bosani massacre au salaki awa somo na yo ezali koza komona mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pembeni ya mokonzi wa ikolo oza kobanga mabe nyonso osala Jean-Pierre Bemba de 2001 ti lelo okanisi akovenger te Bemba c'est un nationaliste c'est un patriote yo lokola yo poni e côté ya ba nguna ya mboka yeba ke okozala kaka côté ya ba nguna ya mboka pamba te ndeko eza kosala pasi ndeko Kabila zaki muto aloba te akende ndenge akei na sepele eloko makile na gangi ndeko Martin Fayulu nzamba pambola yo malobolobi olobi ke ndeko Kabila avant loba ifalo bandake o renoncer na bomengo oyo Kongo epesa yo ndeko Hervé bandeko batunda kibiso sima ya kolanda sortie médiatique ya Joseph Kabila balobi azalaki au courant que armée étrangère ezalaki na kati armée mais na 18 ans na ya salaki pourquoi abimisaki bango te wana motuna bandeko batundaki yango na ese bango bokoze yano na masolo ya mboka oui azalaki au courant pamba te yende muto azali à la base andimaka kozala mwasi ya barwandais nazoyebisa yo soko landi je cite Olandi kulutu na biso André Alea Tundu ce n'est pas n'importe qui dans ce pays depuis Mobutu. Les propos de papa André Alea Tundu, ce qui Hollandi a une vidéo il y a 2 minutes, mais il a tout dit sur Kabila.
ndeko toza na soni soko olandi ndeko na biso professeur Kalele Kabila ndoi na Kalele Kabila makambo aloba na Kabila pona ba accord ya cascade oyo renseignement rwandais ekotaka na Congo ba brassage ba mixage lelo ba comprendre ndeko nalingaki na chité avant ozwa micro ba Kabila na bande konaye côté ya Rwanda ba comprendre que ba généraux oyo bazana oyo ba kotsa bango na brassage na mixage ba koli bazo ke na retraite loko bazo ke na retraite mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pe na mokonzi ya mboka Fati Beton basali mobilisation ya jeunesse bakota na armée le fait ya kokota na armée au-delà ya 200 000 hommes dans 5 ans armée congolaise ekozwa sécurité na biso intégrité territoriale na biso bango ba rwandais bakozala sous na contrôle ya RDCT. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut batinda bolole na bango nanga kende au ministère soko bakuti pe Félix Yuma na bango andimi dialogue Félix Grayanke a telemeli bango de A à Z yango moni bango match à Tebandi. Dans 5 ans on ne va plus parler de faux généraux. Dans 5 ans. Ndeko Hervé, maloba Joseph Kabila bino bo mona ngoma bendengeni peut-être azali ko sunga gouvernement, azali ko sunga pouvoir e bato mabe bazali la kati armée baleka na kobimisa bango. Na ko banda ngai na ko tika la kozala d'accord na Kabila mokolo moko te depuis peut-être le pouvoir aza courant ya makambo wana. Pouvoir aza courant na makambo wana. Pourquoi? Parce que mokonzi ya mboka les symboles, la personne la mieux informée na mboka oyo atangi comme na ye plus d'une fois que Kabila est derrière cette guerre. Uso kanisa mokonzi ya mboka Félix Sekedi azwa ba risque wana ya kolobela o ba bengi symbole ya unité nationale akende ko tanga Kabila. Il est mieux informé. Ya mwana Kabila esali liboma na mutu abandi maloba liboso abandaki ni na lobby makambu nini ba Rwandais bazo sala na RDC ezali droit légitime ayoki ba wololie nde ayeko zonga sikoyo o ba quitter RDC mais ba ko quitter RDC ndenge nini yo sana bango ba accord ya 2013 o sana bango ba accord na 2012 professeur Kalele témoin muto aloba yango video ezati lelo ndeko na ngai soki ya solo tozaba congolais ya solo totelema parce que Kabila aza échoué akwei soki akwei akite lelo balingaki bazala ba camarade na président de la République mais lokola déjà a échoué na mission na ye akomi baloba akosala ta 10 sorties médiatiques okomona koza communicateur toza no après a okoyoka akobimisa eloko mususu ya liboso ta ko moni PPRD activer ba PPRD na nzela ya rencontre bina kuna seki lisusu on a la que balamuki pe balamuki parce que Pantin na bango a échoué mais ba avancer Pantin na bango a échoué sikolo ko a échoué ale bango balamuki bakomi to komi koyoka on ne peut pas nous intimider abimi na nini to komi koyoka ndeko mais obeminaku alobi les boss les chefs a dit déjà il est temps de parler apparemment retour na bango ezo bangisa bino e ko bangisa biso te bango nde unité ya ba congolais ezo bangisa siko bango parce que bango selo ndeko na ngana opeso exemple moko soko kaboi na mwasi ou soit na mobali mutu nyonso zakana posaka mwasi na abeba mais ceux qui déjà moni mwasi wana abani ko émerger d'office mobali koto azongeli zuwa ezaka su zuwa ya kozonga ya bulingo te ezaka zuwa ya mais ya komi na bani tuka ya komi organisé boy souci na ye kimi azalaki na ngolo ko la président de la République azalaki na ba problème a telemeli bango ke bakozana ba accord na bango te ya bana ikozala soulager mais banda moni mobilisation nationale oh mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo sali et pas ba congolais pembeni ya mwana mboka Félix Sekedi na ba congolais nyonso bandeko nyonso baza tout autour ba congolais solo ba sali bloc pembeni ya président de la République match à côté li bango papa la paix a changé les côtés ndenge na biso sikoyo bango bako kalate ko mona ba kozongela ba marche kalate kozonga okomona bako changer eza constitutionnel kasi bango ba bonaki makambo constitution te balandaki eloko bato basepeli nango balandaki nzela ya nanga bakende ba continuer
nanga yo wana ti aza ko réclamer dialogue akozwa dialogue te ba congolais soki dialogue kozala entre congolais entre opposants Martin Fayulu entre opposants Jean-Marc Kaboun entre opposants ya Solo Matata Ponyo entre opposants Denis Mukwege mais entre bino te toyebi bino ba service nyonso ba comprendre que bino bozala ki pona ko boma mboka oyo ndeko Kabila zala na kimia sambela pono kuta mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali un chrétien moto ya respectaka bato soko kuta ki bato pena bazalaka pena matata yo ata na 2 minutes ngo vana na mboka oyo. Ndeko Hervé Libotolo ya mouvement de libération du Congo, président national à caucus des gens du MLC Grand Équateur. Tous allez kokota na deuxième sujet na biso oyo tolobela ki consultation ya bandeko ya conférence épiscopale nationale du Congo pe ya église du Christ au Congo bazali kokoba na kotambola na likanisi ya pacte na bango ya koluka kimia yango bebate mokoleleki ya lobby bayebaki kokutana président ya Uganda pe sima nango bakutanaki na mwanamboka Thomas Lubanga wazali bongo prisonnier kala ya Cour pénale internationale. Ndeko Hervé Libotolo consultation ya bandeko ya Senko SSC ekosuka mususu bamwana papa naza catholique du sang mais ça me fait très mal pour na kosola makambo ça me fait très mal biso to botami na catholique to koli na catholique to bali na catholique to sisi ba classe na biso na catholique mais nzela o batata baza ko landa eza ko lakisa mwa mukendenge bato misusu ba sala ba documentaire balobake basango mutu bazalaka à la base ya souffrance ya ba congolais depuis conférence ya Berlin balobi bazo luka kimia na kati ekolo te ndeko nazo bandela na ko bandela ndenge biso to kolaki tozalaki na confiance pa batata bakambia église mais eza kotinda biso mwa muketo kene kondimela bato balobaka ke bango bazalaka à la base ya destruction ya mboka oyo. Pourquoi? Je m'explique. Comment se fait que biso ba congolais toza agressé na ba rwandais toza agressé na ba rwandais to sepela ki le fait ya batata milimo bakenda kokutana mokonzi ya ekolo basololi mais après kokutana bango eloko biso to sepeli ba papa wana baza na carnet d'adresse partout baza kokende soko tali ndenge baza koyamba bango ata ko biso ndenge to salaki consultation ya biso ya Grand Équateur awa soki bato bandimi donc to bana kokutana bakumu ya MLC ya Grand Équateur mais il faut bayamba biso mais bango bazalaki na bazali banganga nzambe oyo botosi esengeli ozala na botosi na côté ya molimo mais o baza ko sala ezali pona intérêt national soki to tali bango na côté ya molimo wana to kota te mais o to zolo bela mboka mama to sala mo blague te s'il faut ko se sacrifier parce que bande ko na biso nde baza ko zala mobiliser baleki na biso nde baza mobiliser pona ko kena bitumba bato baza ko boma basali carnage na Goma basali baza ko boma nuit et jour bande ko na biso na est bande ko na batata milimo bokei kokutana na nanga bobimi boza ko seka merci na bino bokei kokutana na Kagame bobimi boza ko seka merci na bino bokei kokutana na Nandeko Museveni bobimi boza ko seka bokei sus kokutana na Thomas Lubanga oyo vina emo bimba ezali rebellion bakangie na CPI aumeli kuna bimi rapport moko euto bima awa à la tête documentaire ya ebimi na parmi bato batangi bango baza derrière FC nani AFC na M23 Thomas Lubanga pesa na kati sa bane ko merci to vanda na bango to solola la solution to vanda na bango to solola wana baza ko boma papa na so biso eloko moko le fait ya kokota na ba Rwanda na est awa na Congo bakota mbami bale mbala ya liboso ekota na bango kondo musée akoti na bango papa mama to beta mafimbo na zo ebisa to yoka passe esclavagisme parce que bana oya ba 2000 oyo ya lelo baza na ba internet ba yebite c'est que l'AFDEL a fait à Kinshasa tokobenga endenge nini azande kona yote mais tokobenga endenge nini azande kona yote
bazali ba Rwandais soki ezalaki rébellion interne tokoyeba keza eza ba Congolais mais batoyo oyoyo bauti na mboka mosusu na Rwanda baye bakomi awa bongo biso sikoyo tobenga bango to solola tokotuna bango tokowe biso toweleli nini na Rwanda limite na ayebi RDC limite na ayebi Rwanda koti na RDC soki ko to soana bango toko soana bango nini ndeko na ngai na ko poser mutuna te po abino bozaka na principe ya ko zo mituna ya biso ba invité te mais juste pour vous dire bandeko na biso batata na biso batata milimo biso jeunesse toza ko sepela te na démarche na bino parce que démarche na bino eza ko kitisa souveraineté na biso bino bokei komona nanga oya akundi bibembe na Goma boke komona Kagame oyo azali auteur principal pona bibembe la na Goma na Bukavu Minembwe et consort bino bolongo wana bokei na Uganda bokei suko kuta ba rebelle donc bo mission na bino soki totali bien ndenge bande komisu balobaka ke bozalaka financer est-ce que ça ya solo soki eza ya solo te bandeko botikela mokonzi ya mboka asala programme na ye ya unité nationale pacte na bino et surtout que comme on a des pacte soki eza pacte pour la paix donc le quoi eza pacte pacte social pour la paix soki pacte na bino bokosala pacte wana na bananga bosoloi na bango bakite Rwanda bazongi na bango na ba Rwanda na bango mais pona biso mokonzi ya mboka position ozui ezali position oyo ba Congolais toko accompagner yo tina pasi tina bisengo ezali position ya malamu ya le fait ya koboya kosolola na ba Rwandais na bananga ezali position ya malamu position oyo ozui ya diplomatie ya kosolola na ba pays partenaires, il y a communauté internationale et consort, et ça position à malamu. Mais position à basango, au balobi que il faut tout ça la dialogue na RDC et na gouvernement et ça mabe. Na opeso exemple moko. Na yo ki soni mingi mais batata moko bakonzi ya milimo. Oyebi sortie médiatique moko nani ndeko na biso shole ya sali yango. Ndeko shole alobi boy na communiquer na ye secrétaire général à 5 ans. Alobi boye na sima ya ngonga ne toza koloba alobi ke na communiquer ne alobi awa na Kinshasa baza ko benga na baswahili baza ko boma baswahili est-ce que batona baza na pacte pour la paix yo za mopandisango omoni déjà victime moko awa na Kinshasa oyo aza moswahili babetie ou soit babomie à part vigilance ya population oyo aza nango par rapport ya fléau o ekoti na biso o toza agressé omoni combien bazo tindika moko batie mupepe yango biso to telemeli bango papa to yebi ba démarche na bino nyonso boko sala bandeko to yebi bolingi te kimia eza na mboka biso to pesaka bino mabonza biso to leisaka bino biso to pesaka ba dona caritas bino bo salaka commerce te tout ce que vous faites ezaka pona biso donc bino tozwa bino en charge biso bandimi mais soki bokei na niveau kebo kende à l'encontre na position na biso bandimi net ngai personnellement na biso ba jeune to tika la jamais côté le kondimi la bino et aboutir na eloko te to pameli yango nom de Jésus et aboutir na eloko te et aboutir na eloko te to pameli démarche ya ba tata tata ya catholique to pameli yango nom de Jésus et aboutir na eloko te to zongela ba Congolais to landa nini initiative ya mokonzi ya mboka o ya tendre maboko epa ya bandeko nyonso ya Congo pour na sortie ya gouvernement d'union nationale to pameli démarche ya batata milimo mwana to koeba na kotanga ba message bandeko batile biso les FARDC ont fourni du bon matériel aux rebelles avec l'abandon de tout l'arsenal à Goma de comme ça commis et pourquoi Félix Tshisekedi a salué l'initiative des pactes de la paix initié par la CNCO-SCC, n'attend-il pas l'aboutissement de ces processus pour initier un gouvernement d'union nationale? Se croit-il toujours dribbleur jusqu'à maintenant ou c'est son côté-là qui le déroute? De comme ça, comme El Bisso,
Ce n'était pas un passage obligé. Apparemment, les gens de l'Est ne veulent pas de ce pacte. À comprendre le pasteur qui a craché de vérité à Bertrand Bisimwa. Et si les Ouazalendo étaient plus combatifs, plus engagés au front que le FARDC, ne fallait-il pas leur accorder de moyens et soutien conséquents? La question des armées étrangères était évoquée aussi dans son premier interview. Le problème, il ne suit que le résumé fait par d'autres personnes. On a likanisia ndeko asil kolba simaya kolanda sortie médiatique à Joseph Kabila ndeko moso à lobby boye. Normalement on ne devrait pas parler de Ouazalendo aux côtés des FARDC si on était un pays responsable, car ils sont comme le Mai Mai et d'autres groupes armés contrôlés par des seigneurs de guerre. Le M23, c'est le Rwanda qui met en avant-plan certains Congolais pour légitimer l'exploitation illégale du sous-sol congolais. Maintenant, là, après la sortie médiatique de Nanga et Bisimwa, nous comprenons que ces groupes terroristes n'est pas des revendications ni même un plan à suivre. Tout à fait, ce ne sont que des marionnettes au service du Rwanda. On a Makanisia Bandiko bâti ce message. Et la réaction de Joseph Kabila prouve à suffisance que le M23, c'est lui. Voilà. Nous avons pas de Congolais. Na makambu uti ko koma. Bandeko komi ba message auquel na ko répondre ngo lisusu te. Ce sont des bons messages. Mais il faut eloko boko ko retenir ezaki armée na biso. Soki lelo toza ko lela makambu ya armée ezali que nous sommes inféodés. Yangwana solution ezanini jeunesse to telema to étouffer banguna o bazana kati ya armée ba traître o bazana kati ya armée de fait ya kozala au délai à 300 000 personnes na kati ya armée on aura yango moni mwana mboka Jean-Pierre Bemba kendaki na université j'ai aimé ndenge ba étudiant ba applaudir et puis ba sepeli na élocution président national na biso ya MLC ndeko na ngai atangisi bango cours de guerre atangisi bango o babengaka organigramme ya armée et puis ba étudiant babimi na kati na yango ba officier congolais ba kozala le fait ya kobimisa ba officier congolais ebele na armée ba Rwanda ba bamba bango ba grade ya minene awa parce que tout ça na Rwanda o ya kama armée na biso awa kabarebe wa utozwa sanction na Nations Unies na États-Unis ba Rwanda akotisa bande konaye soko tali trahison armée de konangai okotambola partout ata na profession d'avocat na profession nyoso discipline ou ezalaka na armée et l'équipe a discipline nyoso je vous dis mais ce que moni na armée indiscipline ekoti yebisanga ndimelanga ndeko na ngai trahison ezali na armée ndeko na ngai na yebisa yo ba soldat bazola ba vrai soldat ba olandanga na armée soko moni ordre outil par commandant suprême et qu'on quitte pas caporal mais ce qu'on moni ordre outil et pas commandant suprême et comme il est kamoko et comme ko tepa yeba que trahison zali ya kwak na armée moratoire même ya peine de mort ezalaka parce que ku n'est pas na bango ezalaka jusqu'au sacrifice suprême ko bunde la intégrité territoriale mais lokola déjà mokonzi mboka na ndeko na Jean-Pierre Bemba Gombo ba comprendre yango et loko ni ba sali recrutement en masse bazo kende soko zo mona ba bilenge ba jeune bazo ko kende formation Kasai ba Congo ba yaka ba ngala ba Swahili ba nyoso wana ba luba pona nini pona ba étouffer eloko wana lokola déjà ba ko étouffer bango armée na biso ekozala organiser et puis organisation armée eloko aliboso ezali discipline yo moni wapi e bandaka boni o vanding biso to vandanga na yo soda zo beta masasi azo filmer azo filmer non ezali ba principe ya ba indiscipline ndi yango ne kotaki mais tangu ordre kozonga Rwanda kozanga même une minute ya kotia le colonel na RDC ndeko Hervé pona yo nini sengeli pour que bandeko ya ekolo Rwanda babimana na ekolo Congo démocratique eloko ya liboso esengeli deux choses yango na yo ki babisi bango degré bozonga bobima soki babimite. D'autre part, RDC, à travers Mokonzi Mboka, n'a pas force spéciale, bazako s'organiser. Ndekonanga eloko
ezako bikisa bango eza po bango tango bazokota bazovanda na kati ya population soki ezake RDC loko ezali armée régulière soki elingi beta ekobongana ba population omoni moko moi ba retenir ezozala yango ozomona biso toza ko sepela bandeko na biso wazalendo ndenge zawana azali Regina côté ya ba réserviste omoni ba réserviste wana bazali ba volontaire ba patriote o ba telemi mais soki lelo armée abia silika mokili mobimba yango wana toyebi loko moko mokonzi ya MLC tango azalaki na défense a lobeli ba étudiant alobi ke tango azalaki na ministère à défense ils étaient mieux informés bayebi banani bazali boso na bazana première ligne bayebi banani bazana deuxième ligne bayebi banani bazaba allié na bango yango zo mona moko réaction ezali bongo tozela mokili mobimba bango na bayebi déjà que Rwanda nde eza ko agresser biso yango moni élément ya liboso yango na deuxième élément ezali de force c'est que la réorganisation armée ko rajeunir armée ningezo salama dans quelques mois awa nandenge renfort yoza osalama mwana mboka Pauline Moyo ndimela ngai Congo oyo ekozala ndenge tozana ngote tondimi pasi tondimi défaite parce que bango ba profiter na faiblesse na biso na trahison ya ba moko ya bango tata moko jekola zaki likanisi ya komatisela bango bongo pote ba pendenge ya kobika azali patriote na sepeli mingi na likanisi ya tata mokonzi wa ekolo ndenge ba adopter na conseil des ministres oyo uchi koleka awa ba matiseli bango moi mbongo ebele et puis ebele lisusu et pas ba o baza na front donc biso toza na espoir bandeko na biso boyeba ke nzamba ko sala lokola déjà mokonzi ekolo ye moko azana regarder pas ba mapinga na biso toza na armée mususu te kaka armée congolaise tokolobela bino malamu tokopesa bino pifo tokopesa bino chance parce que toyebi combien vous avez été capable awa na banda papa Mobutu tilelo malgré ba trahison ya banguna mais ekoleka tokozongela mabele na biso tokozongela lokumu na biso ya ba congolais mais tozala distraité tozala na je ya monguna te monguna za kokota na makambo misato ya liboso détournement na ba luxe oya ba dirigeant na biso ya mibale trahison ya misato tribalisme makambo na misato tokota na ngote et puis tokolonga monguna définitivement génération na biso ko la génération oyo pendant 30 ans Kabila l'ancien président akokai ko sisa bitumba la guerre na ST génération oyo ko sisa bitumba pe kimi kokota bandeko balandi masolo ya mboka wana ezalaki mobianga memokolo malelo mwana mboka Hervé Libotolo ya mouvement de libération du Congo ya pesi makantina ye no eteli sortie médiatique à Joseph Kabila pe akobi na kolobela consultation ya bandeko ya Senko SCC ndeko Hervé ya mboka kabwana yo nyoza nango ya kobakisa kaka ba congolais topesa mokonzi ya biso ya mboka confiance Félix Tshisekedi Tshilombo oaza kolala te pona biso po lelo soki azate biso tokufi ya mibale ezali bandeko na biso oyo nyonso bayebi ke bapesa ka confiance na bango pa ya Jean-Pierre Bemba Gombo le prophète politique l'initiateur bopesa chance bopesa confiance bosambela pona parce que banguna baza komona moto mosusu te baza komona ka Jean-Pierre Bemba baza kolala te jeunesse ya Grand Équateur na pesi bino mbote bozala pifo bozala guerrier bozala kaka ndenge bozala ka miso likolo ya miso na pesi pe président ya Ligue des Jeunes na biso ya MLC o azali mokonzi na ngai Aldarish Luboya na pesi mbote na ba au cadre na ba mikondi nyonso ya parti et puis je vous dis avec Dieu nous vaincrons monguna kolonga na mboka oyo ndeko Hervé Libotolo totondo botondi pamba tondi makiko yanola na mbela na biso mokolo malelo na nzela ya masolo ya mboka. Merci mingi mama Pauline Mboyo. Bandite ezali mbala ya mboka ezali mbala ya suka te. Toko banda koleka pamba te Social TV ya mwana mboka Edi Yeli Molangi esika zali le vice gouverneur papa social na pesi mbote tala eloko kitoko sali pona ba congolais ba kinois et puis tala bocadre boy toko banda koya koleka pona liberté zali ya kosolola toza à l'aise climatisation kitoko ba mentos ya kitoko professionnalisme lo sako mwana mboka Edi Yeli Molangi
Le sac mwana mboka edi yeli molangi wana maloba o ekaboli ngai na mwana mboka Hervé Libotolo ya mouvement de libération du Congo na rappelé bino ke yazali wana président national ya caucus de jeunes MLC Grand Équateur yambo ya kokabwana bino tokoyeba na kotombela joyeux anniversaire na mwana mboka Bibiche Esao yazali bongo na libanda ya mboka de la part ya Masolo mwana mboka Bibiche Esao lelo ezali mokolo ya yo mais là c'est pe la lia na boye nzambe akobana kobatela yo esika ozwami bosala ki ebele ya kolanda masolo ya mboka ya mokolo malelo totondi no penza botondi pamba te bo disposa ki ton na bino na ba bureau na bandako pona kolanda auto sola ki mokolo malelo na Italie deux sujets auto bela ki Italie sortie officielle sortie médiatique pardon il y a Joseph Kabila na école Namibie il y a pesa ki makanti maye na Italie situation sécuritaire na kati ya est ya République démocratique du Congo pe consultation et bandeko ya conférence épiscopale nationale du Congo pe église du Christ au Congo ezali koko bana kosala pona koluka kimia na kati ekolo Congo démocratique na tondi bino lisusu botondi na bandeko baso bakambaki biso na ngambo ya équipe technique na nzela ya mwana mboka Élysée wa Marakiza ngai na bino tokutani bongo mokolo malobi mozali ko ya pamba te mois de mars na zali na bino elongo pe na pesi bino lisusu mbote o mabota mabino.